Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tisekedi. Moto asalaka que ndeko na ngai ya mwasi o atombe ako azala na zemi akoma na zemi, c'était ma mère. Je suis venu dénoncer naba acte et c'est passé na ndako. Dénoncer? Oui. Quoi? Je n'avais pas vraiment aimé. Je n'avais pas vraiment aimé. C'est on a là c'est dénoncer. Oh nyo songai mami nazo sala. Et ça pona bolamu na yo. Hein? En plus na télévision. Pourquoi lingo salir ngaboué? Mon akinda azopesa bato wana mbongo pour que basala batine ba violer grande sœur. Yango esalaka que grande sœur a tombé à Koyewana et puis azokota bato wana na porte ya sima basala acte ba posa ki wana jusqu'à ce que la grande sœur est tombée enceinte. Maman osala ki on ne sait que ça la ki imbécile. Est-ce que biki makambu tout nazo seza pona bolamu na yo? Est-ce que yebi yango? Nazo tout no yebi? Je comprends. Oyebi? Maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais tu l'avais fait, c'est toi qui es diablesse. Parce que moi, c'est aussi ta fille. Ah bon? C'est ta fille. Makambo il est kana katanda. Yo yebi yango te? Hein? Oyebi yango te? Ton nazo sala nyonso wana eza pona bolamu na yo. Na kona sala ki yango. Joël, il y a quoi? Il y a quoi que tu pouvais pas m'appeler ou me chercher toi-même? Joël. Vraiment, ma sœur, je suis d'abord désolé. Joël, ta mère t'appelle là-bas. Arrête. Bébé. Je suis désolé. Joël. Limbi Sangaï. Accepte d'abord Limbi Sangaï. Joël, toi et moi, on n'a aucun problème. Tu es mon frère chéri, c'est toi qui me soutiens même. Quoi? Je ne t'avais pas soutenu. Je ne l'étais plus. C'est juste que c'est pas ça qui ok yo moko yebité à propos de la grossesse aux anango pour na zemi oyo zanango. Moi je te crois que oyebi absolument rien pour na papa ya mwana ya zemi aux anango nyonso wana eza maman de muto asalaki ba maniganso wana. Jésus tango perdra qui connaissance ezaki atila ki eloko na kati ya verre apesa ki aserva ki yo juana. Maintenant tu vois omoni makambo loki à cause de cette bâtard. Je pleure ici sur terre. Je ne connais même pas ma maman, ma mère biologique. Je ne la connais plus. C'est ma maman, ma mamie qui est ma maman. Sengeli bolingo bando pesango et pas ya Joël au pesango et pas ya tala mungu na ndenge aye ko kabola makila wezali moko parce que bango mibale bazana tata moko olingi beaucoup plus oyo abimina libumuno moko mais oyo ya muninga obwakisi. Vous êtes sûr que ceux qui opesi nde ndeko ya mubali ndenge o planifier que nde ya mubali nde a hérité biloko ya papa nde yango kozala malamu. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre ba soso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Vous allez belé bokolanda biso partout dans le monde. Wanana komona bato kolanda biso na ici kuna moni na mbandaka kuna na lokele kuna na pesibino bataki sangani mbujimai kasai
na pesi banoko na biso batete la na bosani te bata Équateur na pesi bino mbote na pesi bandeko na nga oyo ya nini bandeko na nga bazalaka kote oyo ya bandundu na pesi bayaka mbote na pesi bino nyonso tu mbote bato nyonso tu bolanda biso na poto. Pourquoi pas en États-Unis, pourquoi pas en France, pourquoi pas en Belgique, en Londres, en Suisse, en Italie, pourquoi pas en Afrique du Sud, na pesi bino mbote na Canada. En tout cas, mbote na bino yango wana nzambe ya pambola bino. Cette émission, c'est une émission qui vous fait chaque jour plaisir. Là où vous êtes, elle n'aura toujours que l'émission ils ont ressemblé ngai na yo. C'est-à-dire abonnez-vous si massivement. Aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est bravo Jésus. Bravo Jésus, cette émission. Et ça habite moko kaka. Réconcilier les hommes avec Jésus-Christ, car Christ est le chemin de la vie et de la vérité. C'est-à-dire que oyoki lisolo ya ndeko, oyoki mawa, ozu banketi de oyoki souci olobi pour ni ndeko asali boye. Mais peut-être yo po sali mabe ko le kandeko oyo. Luka moi zinga na betonga na ba pasteur to se repentir parce que Christ revient bientôt. Merci beaucoup na équipe technique mobimba ya Chebiso Télévision. Là je vois Elias Singanduku na moni Delige Monsolo na bosanité papa Chic Mukadi le président na pesi maman Lydie mère doublée na pesi Ombro Tebisika Ezwamio orphelinat chez la Mwanda. En tout cas, la fondation Nabisoana, il y a encore du temps jusqu'au mois prochain. On va en classe. En tout cas, moi, je suis en classe. Je suis en moi, Kaye, moi, Biki, moi, frais scolaire, ceux qui voyaient un soutien et qu'on a vraiment malade mingi. Chez Biso Wendy, disponible, Nabanda Kunabiso, Nengezali Boye, Bobenga Biso, vous en avez besoin de Soso, ya Miliki. Vous en avez besoin ya makayabu, vous en avez besoin loso. Article nyo soto kolinga okomeli biso to kozanga te kozong selo ba prix. Livraison à domicile $10 na ba commune eza non loin ya commune à Lemba, mais $15 na ba commune eza moi musika ya commune à Lemba. Tokoya to tikeli yo. Vraiment merci beaucoup. Tika tenzambe ya pambola bino. Je sais que ma problème na bino muto ko kopé sa solution à Jésus-Christ de Nazareth. Comme on dit souvent, bravo Jésus, c'est lui le sauveur de l'humanité. Ma problème na bino, yenda opé sa solution, laisse que la paix du Christ règne chez vous au nom de Jésus. Papa Tom. Amawichi. Shalom papa. Shalom Mamawichi. Bonne prière. Sunga kino lelo azopesa bomoi pe kimia moto zotunda bapate ngala linga mingi bapate okomata mwa microbe mwa muke papa on a linga mingi mwa bapate kotuna mwa bapate parce que bit ya mission sur la terre ezali comme batuna molili pour nous présenter bango lumière yango plus na linga rotuna bapate évolution ezokende ngeni. Merci beaucoup. Bapate bayoka mungongo ya maître na bango Yesu. OK. Et bayoka ka maître na bango tanga zoloba. Ebele o bazaki na kati ya mikakatano to libungi mais na lumière ya Yesu tango ebeti bango na bomoi na bango baza kotamona droit chemin selon mokolo elanga ninga zokumba biso. Voilà, merci beaucoup avant na kota mwana mozindo okamba biso na prière. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tobondeli. Mon santu na lola kolo Yesu Christ to pesio merci. Merci pour nangonga oyo pesi biso. Tika ete présence na yo Seigneur Jésus et à la kati na biso. Incomparable Dieu, to sengete molimo mon santu na yo akamba biso pendant émission oyo. Pesa biso sagesse, pesa biso mayele ya ko résoudre ou ezali ba problème ou ezolekela mayele na biso bomoto. Tika ete musika na biso ezala molimo nyonso ya dispute, ya incompréhension, ya querelle okuki ko meka kokota na kati ya biso ya lelo, pesa biso kimia ya bonzambe na yo, to bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Voilà, bandeko bobenga biso, en tout cas to ebsara bino ke to ka ba conseil.
parce que bato ebele balobaki non bato bazwa na baproblème pourquoi bozotika bango baprier. Mais il fallait un serviteur de Dieu à faire la prière, soit tu es maman ou tu au fond de prière. Et pourquoi bokatara papa to mama loba tout ça bon. Et ça va oh to yambi hein. Yonga na zongi selio. Qu'est-ce que tu peux dire un mot par rapport à ça? Bon, par rapport à oyo bandeko bazoloba, bon, tellement toza na système ya dictature te. Mutu nyonso aza libre ya kopesa opinion na ye. Mais c'est que o biso tobetela moi c'était mingi ezali même Bible esenga biso to examiner ata prophétie nyonso. Très bien. Na kati ya makambo o bato bakoki koloba toponaka souvent o ezali ya malamu to tiango na misala o ezali ya mabe to meki moi pour revoir to bongisa na kati na yango. C'est ça quoi. Bit ya émission lokola ezali bravo Jésus-Christ. Ezali par rapport ya mission oyo so moni na Isaïe 61 ndenge zoloba esprit ya Nzambe ewendre nga pona kwa annoncer bonne nouvelle ba captif. Oui. Nde bit ya émission bravo Jésus. Donc beaucoup plus c'est ça par rapport ya ba problème o ezali na kati ya libota ya Nzambe. Bato bazana ba cœur brisé, bato bazana ba problème oyo na makasi ya bomoto bakokai ko résoudre yango te nde à travers nguya ya bonzambe ya Yesu Kristo azali mokambi na biso o azali maître na biso o azali bomoi na biso nde azopesa solution na kati ya ba problème nango nde biti ya émission yo bravo Jésus. Voilà, merci beaucoup Papa Thomas. Je pense que aux a quitté aux allez nangomba mais on peut le résumer rapidement peut-être 30 secondes. Bandeko ba sunganga peut-être une minute. Toyambe bandeko bayaki awa eza na maman moko azalaki na pope sabiso parce que peut-être solo la ina yo déjà to tindaki bandeko na te so bosi bo solo li maman ana yambaki sœur na ndaku ayebisi sœur ba mobala yeli jeune fille na kata ndaku azaki déjà na zemi ayebisi alobi ke azali mwasi ya neve na ngai. Donc moi si anévé nangai et voilà maman yambaki ye na boboto nyonso tout a beaucoup de jeunes filles wana a sali wale et puis fait des comptes. Or en réalité ce n'était pas la fille azala qui vraiment proprement dite moi si ya nevete. Donc azala qui moi si ya mobali ya maman wana. Donc c'est-à-dire que ayaki pa kenda pa ba la fille yango boena boeba. Il y a eu tant de choses, la fille culpabilité wana. Oui, kota ki katine, vi ke maloba mobala banda ko ebise libanda. Que moi sinanga zandoki, moi sinanga za mabe, moi sinanga yebolamba te, moi sinanga yebo sukola te, moi sinanga. Tu sais les hommes infidèles, ceux déjà dans la carte ya marche infidélité, il dit tout ce qu'il peut dire pour sa femme. Voilà, c'est un peu ça. De la fille en question t'envoyer la réalité à kuti na kati ya yandaku. C'est le contraire de ce qui est au bas de et comme maintenant faut déranger yango moni akima ki même ndaku asundoli bébé pour abenga biso ba pour Jésus toyaki mais maman en tout cas ndima qui pardonne a été il est sorti étonné des choses qu'il a écoutées donc au-delà de lui ngamo kuna kokaira ta ko yebisete que maman zonga sans pesa et ta que l'homme de Dieu. Parce que là, on parle de l'infidélité. Hein? Et plus loin, on y a une infidélité, on tire une lit conjugale, comme une troisième personne vraiment exécutée. Merci beaucoup, Maman Wechi. On a coupé ça comme il est ici dans au PC. Et c'est que lobby mariage est une institution divine. Et que mbetu kozala suiete bande kona biso basi nazo bandana na bino parce que boza parmi bato baza ba porte eza makambo ebele ezokota na kati ya trouble na kati ya mabala ndeko mwasi yebaki na bomo ino ndenge nzamba akelayo ozakana Adam omobo quelque part. Ce qui par rapport à désespoir ou par rapport à des problèmes au kutana dans mon vie, au monique peut-être pour na vivre malamu, le mieux à faire est il faut
na kangata papa o abala o kachi oza komikotisa yo moko na kati ya malédiction oyo même moto ya mokili akoki kolongola ngo te parce que bible elobi ke oyo nzambe ayinir motu moko te akabola na kati ya cérémonie ya libala ezalaka ntango bazolie bato mibale basalaka bango cordon bakomisaka bango motu moko mwasi na mobali ntango basangani bakomi motu moko siko ntango yo ozobakisama motu ya misato entre mobali na mwasi yo oye komibakisa lisusu motu ya misato yebaka d'office nzambe amonaka oyo deja lokola opposant ya oyo ezali makomi na ye eloko na kosenga na bandeko basi eza ke bozwa exemple ya Sarah. Nazwi exemple ya Sarah pona nini omoni même par rapport ya âge Sarah komaki nango mais aye kozwa mwana même na âge o même na médecine eza difficile pour moto azwa mwana. C'est plus que la médecine. Donc ezaki donc au-delà de la médecine. C'est pour cela na utiliser Sarah comme le quoi exemple bato bamona ke nzambe soko pesi confiance il est capable ya kosala makambo au-delà ya makanisi na biso bomoto oyo bato baomona ke eza limité oyo bato bazomona ke esili ndo omoni ke nde a partir ya wana nzambe nde alobaka liloba suka na kati ya oyo ezali problème ya vie ya moto libala esalemeli ke motu nyonso akoki kobala mais problème eza par rapport ya chemin oyo bato bazopona nde yango des fois motu ye moko omimemela bacharge ne ye moko or nzambe ayebisi biso ete to décharge sérieux oyo ezali nyonso basusi na biso ye nde akopesa biso re mowumbu na nkolo basi oyo bazwaka bandeko basi oyo bazwaka bamibali ya bato bakopartage même avi na o te parce que bakolobake non bakopartage avi moko na nana obokolanga nana osombelanga boye nana osalelanga boye oui mama wechi nakata o te eza mpe na likambo mosusu eza motu ya makasi na kati ya likambo oyo c'est parce que bandeko ebele akoyebi soki pasteur depuis na bandi kosambela nazosambela mais soki olobi olandela ye malamu okutake yesu azosenga ye ke pesanga motema na yo mais okutake ye azwi yesu atie na mutu or place malamu oyo yesu esengeli avanda eza na kati ya motema donc na kati ya mutu nayebi kaka ke nayebi ke yesu azali abondelanga mais na kati ya motema yesu aza te soki uti na kati ya motema eza aobeta oyo tobengaka bagege dame aokalikile abi na kati ya motema nanga François nakokalikile boye nabetele boye mais bisika yesu azolinga aya avanda na motema géré po alakisa lumière nzela oyo ezali ya yo omonake yesu aza te mais nasuka obeleka yesu yaka okota likambo na. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça c'est toute une émission, hein? Mais rapidement, à part basi ya libanda oh tobenga na soki ya qui les hommes les femmes wana ezalaki par rapport ya bandeko basi oyo souvent bazo komimona ke baza na kati ya désespoir bakanga mibali ya bato baza ba marié siko na s'adresser na ba papa tango ozwaki décision ya kobala mama oyo azali molongani na yo bokoti na libala c'est que osengaki mpe nzambe akamba o nzambe mpe akambaki yo sikoyo ntango okomi na kati ya libala ekomoni ke trouble ebandi kokotela o zongaka na moto oyo osengaki ke nzambe ngai namoni ke na motema nanga nalingi nanga ndeko mwasi eke nzambe akorde obala ye eke boboti bana ntango omoni ke trouble ekoti zongelaka nzambe oyebise ke nzambe nalingi kaka ndenge yo opesaki nga ordre ya kobala ndeko mwasi oyo nalingi mpe kimia no ya bonzambe esala nini ekota na kati ya couple. Mais papa, en réalité, même vous les hommes dédiés à Taoza Wershi, papa, les hommes en réalité ne sont pas fidèles. Ouais, les conception bato ba. Même là, balati. Ils sont pas fidèles à leurs femmes. Fidélité est un facteur mon moutako cultivant au katinaye. Ok.
Nga, je ne suis pas de même avis na mibali o baloba que l'homme est éternellement infidèle. Té. La fidélité muto ko wiko kitivan. Parce que ça de même sorte que ndenge muto azu décision lobi na tiki masumu. OK. C'est quelque chose qui est invisible na kati ya muto evandi. Mais boni na fidélité au cause de l'on peut décision té. OK. C'est parce que souvent on se laisse guider par rapport à ba émotion na biso muto atali abi nena zaboye na sala plus de 50 ans kana mutu moko et ça ka ko na olia pondu moko chaque jour donc et za malamu te. J'étais surpris la fois passée na osona ndeko moko azoye bisanga lobi tu sais que ngai nazwaka na infidélité lokola condamnation. Na tuni pona nini alobi mwasi na nga ya ndako nazwaka ye lokola mutuka na nga deluxe. OK. Ndenge nazwaka ye lokola mutuka na nga deluxe, c'est-à-dire nakokumba ye ndenge na lingi, mais pona ko préserver ya beba te des fois nakotike na garage nazwi mutuka ya transport. Les hommes. Nazaki tellement na kati ya makambo des fois na mitu na bi pourquoi batu bakoko matina niveau ya kokanisa makambo tina niveau oyo. En réalité, là, c'est l'âme qui dirige, la volonté, les désirs. Donc, âme ya mutu déjà eza attaché na makambo oyo eza irrationnel donc makambo moko boye oyo même yé moko aomi ba sous tes places ça. OK, en réalité en un mot c'est non, en réalité en un mot ça que totika masumu c'est fait partie aussi de l'infidélité. Oui. Infidélité za masumu maman. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Ça c'est toute une émission. Prochainement peut-être tu reçois Papa Sel, on va essayer de parler sur ça, sur l'infidélité des hommes. Merci. Papa Boni. Oui, ça va bien, merci maman. Kombona. Oui, Kombonanga Joël Wandenga. Joël. En fait, j'avais suivi votre émission à l'Andaki Bravo Jésus. D'accord. J'ai une culpabilité qui est en moi. Ça me fait très mal. Donc, raison pour laquelle Nabakino a consulté l'émission parce que j'avais suivi ça sur YouTube. Et puis, tout d'abord, je dirais merci de m'avoir reçu dans votre émission. Papa Joël. Papa Joël, tu es marié? Non, je suis célibataire. Ah, célibataire. Oui, je suis célibataire. Mais il y a un garçon que je vois souvent à la télé. Hein? Peut-être après l'émission, ah, d'accord. En fait, peut-être ressemblance. Il y a des gens qui se ressemblent. Peut-être c'est un peu ça. Ok. Mais Maman Wechi, donc sur votre émission, je voulais n'abimisa culpabilité mon nazanango katinangai. Ok, à chaque fois, ça me fait très mal et ça l'a passé. Donc, comprenez mon émotion. Ouais, en tout cas, vas-y. En tout cas, on te comprend, tu comprendre yo, vas-y. Bref, nalingi nazala na fardo mon côté ok ezala na mutema na ngai pour que conscience nanga un jour et banda ko interpeller nga non obombaka secret moko ke o eko ruiner vie ya moto. Et puis une progéniture donc détruire même, c'est ça. En fait, naye pour que naya devant toutes les personnes qui me connaissent, na bafa nyoso ba suivre balandaka Bravo Jésus pour que bo mekakope sanga mo makasi mo fortification et puis nabimisa oyo eza kati na ngai. Il y a cela 2 années, je vis avec mon père tel que je suis, je vis avec mon père et ma mère. Ah, tu es encore chez ton père? Oui, je suis encore chez mes parents. OK. Mais il y a un problème qui s'était passé. Ok, à chaque fois son afandi nandaku, je suis devant la télé, peut-être un téléphone, nazo les réseaux sociaux. Yango c'est la raison pour laquelle na tombé une émission nabino. Conscience ezo ebisangai. Non, tu vas dire cette vérité là. Tu vas dire cette vérité là pour que un jour et bien apporter malheur te na vie abatu ebele. Ok, gros bébé ça peut famille nangai ainsi ma vie na culpabilité nazanango. Le problème est j'étais avec mon père, avec ma mère, mais il y a de cela
2 années avant que Ngana Zala, j'ai une grande sœur. Oui, qu'on vit aussi avec elle. Tozala Kanaye. Et la grande sœur en question, elle était aimée de mon père. Elle est vraiment aimée de mon père. Bien sûr, mon père aussi et ma mère m'aimaient. Mais la façon dont mon père donnait l'amour à ma sœur, même ma maman, ça lui faisait un peu très mal. Très mal. Je voulais comprendre là-dessus. Avant que tu sois né, il y avait déjà une sœur. Oui, j'avais déjà une sœur. Vous êtes de même mère, même père? En fait, bref, c'est ma demi-sœur, ce que je pouvais c'est dire. ta demi-sœur. C'est ma demi-sœur. Ok. Hier, son abeti na histoire na parcourir na passé. Azalaka, moi na ya papa nangai. D'accord. Et puis, c'est arrivé que papa nangai ayaki kobala maman wa botingai. Après de temps années, ndenga na yaki kobotama. Il y a cela que bolingo papa zalaki nango envers ma demi-sœur ou maman na ye place à Kenda, même nous et mon père to habité. Ok. Amour papa nanga zalaki nango parce qu'elle aimait aussi l'autre mère que avant qu'elle soit maman nangai. Azui a transmettre ngo et pas ya grande sœur nanga ou azalaki liboso nanga. Alors maman et bando pleurer était. Ça dérangeait ta mère. Oui, même moi aussi étant que chrétien que je suis, na kokaki pété que nando zala jaloux envers ye. Mais il y a cela qu'il y a un magou et salama kiwana nde. De te ressaisir un peu, prends tout ton temps, ressaisis-toi. Si tu veux plaire. Moi, j'aime que la personne se dégage, ça sera mieux. Je prie seulement les bons dieux, après ça force, ya roloba ona ingla loba sikona katsa plateau. Ok. Je dirais, tant que papa zopé ça amour, on n'est pas demi-sœur nangai, et maman et bando plaire, même moi aussi j'étais jaloux, parce que un jour je pensais que je serais l'héritière. Parce que c'est moi, oui. J'étais l'héritière, mais ma maman avait compris que bon mengo héritage wana nyoso et okende pas ya demi-sœur nangai. Et ma maman avait pris une décision. Donc si je comprends bien, tout ce que Zana Katsanda Kunabino, va payer ça la demi-sœur. À peu près, je peux dire ça. Mais on l'a pas encore légué. C'est juste des pensées. Oh, il y a maman qui a que papa a payé ça demi-sœur. Mais je peux dire c'est ça parce que amoureux à transmettre et pas à demi-sœur nanga, il fallait qu'il a transmettre et pas nanga moi na mobali. Mais c'était le contraire. Alors raison pour laquelle la bakina na bravo Jésus pour que nabi misa fardo wana. Le problème est que j'ai tué un enfant bien aimé par ses parents. Je, mon père et ma mère. Je suis célibataire. J'ai aussi une sœur, mais elle a un problème. Problème wana ezake nga na yebi cause nango. Et puis ma maman aussi, elle connaît la cause. Naye pour que na senge pardon parce que ça me fait très mal. L'histoire est que j'étais aimé de mon père. Je suis le deuxième fils na famille nangaï. Avant moi, mon père avait déjà connu une femme avant maman à Botanga. Ok. Donc, c'est ça. Il avait connu une femme. C'est celle-là que je suis avec elle, ma soeur. Donc, c'est ma demi-sœur. Que tu appelles ta soeur. Oui. Ok. Donc, en réalité, c'est ma demi-sœur. Après ça, mon père avait connu ma mère. Mais ce que j'avais constaté, ou ma mère avait constaté, amour au papa nangai, il fallait payer sangai, elle transmettait ça à ma soeur. Quand ma mère avait compris ça, souvent on a eu à discuter avec elle, comment est-ce que papa na yo akoko lingandeko na yo makasi koleka yo moko, alors que tu es le garçon, l'unique garçon, et elle c'est une fille. Alors ma maman me disait toujours souvent ça, moi je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Il y a cela des années, ça passait au col jusqu'à ce que ma maman avait jugé bon de prendre une précaution ou bien à manigancer et l'oromoko
contre ma demi-sœur, ou je peux dire ma sœur, si je me le permets. Alors, motuta yebaki cause oyo ya ndeko na ngai esala que papa abandaka kolinga ye, mais subitement papa ayinaka ye parce que elle est tombée enceinte. Elle était tombée enceinte, raison pour laquelle papa ayinaka ndeko na ngai ya mwasi wana. Alors na ba manigance wana nyonso moto asalaka que ndeko na ngai ya mwasi o atombe ako azala na zemi akoma na zemi, c'était ma mère. Donc ok, Nangina Eloba devant les gens, devant le public qui nous suit. Donc, ça me fait très mal. Ça me fait vraiment très mal. Oyeba, ma bimoro manigance mo esala maki et que oyebi cause nango ozoko kwa avouer ngote. Nazwa ki courage oyebi sango papa te. Yango raison pour laquelle na leka directement na émission Bravo Jésus pour que na bimi sango. OK, vas-y. La cause, c'est ma mère qui connaît makambo ya zemi ya ndeko na ngai oyo ke azana zemi maintenant, comme je vous dis là, il y a 3 mois. 3 mois. Oui. Ma mère avait payé des gens pour que basale makambona alors que elle ne connaît absolument rien. Aebaki biti ya zemi wana te place utelaki et mon père a inaka subitement. Tango eko arrivé bongo, maman a été kengapi na eba maniganso na to asalaki. Et même comme je suis venu dans l'émission, elle ne connaît pas, elle ne sait pas que je suis venu dans l'émission pour dire ça. Papa, frère Joël, s'il vous plaît, je voulais comprendre. Donc c'est-à-dire que ta sœur, ndengaza zemiwana, maman non est mutu, afuti batumbo aussi, je comprends bien. Oui, c'est ma mère qui est à la base de tout ça. Donc zemi o la sœur azanango ayebi mobilité. Ayebi mobilité. Ma mère mtamaniganse marambwana nyoso afutaki batu bambongo batilaki e drogue et puis tant wala ki na se ya drogue wana nde bayaki basali opération na bango. Alors moi j'étais là na bandaki oyo kamarambwana nyoso ti marambo to s'est passé na culpabilité wana nde na koki obombango te yango na ye na avouer yango devant votre émission. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je dirais à ma sœur, ce qu'elle a émission, même à mon père, que Balimbi Sangai. J'ai la culpabilité. Ok. Conscience n'a pas besoin d'interpeller. Et je dis que non, Joël, tu dois dire la vérité pour tout ce qui s'était passé entre toi, ta mère, ta sœur et ton père. Nalingi na comprendre. Jara bolingo nini oyo yo bande ko mona différence entre kolinga papa no bande kolinga yo na sœur na yo. Différence ngwa bolingo ngo ezande nini pousser bino ti ya ko abuser na muninga, si je peux le dire. En fait, jara bolingo papa na nga banda kolinga ma sœur. Et bino ti na niveau jalousie au ça mabe. C'est parce que ma mère savait que mon père a beaucoup d'argent, parce que mon père a l'argent. Ok. À Kanisa qui n'a bolingo azo PC, des fois elle nous a mené des trucs, mais ma grande sœur Abandos doit plus que ngai. Même sokaye nanda ku mutaliboso banda ko benga c'était ma sœur, au mon amémier, moi je me sentais souvent délaissé. Mais moi étant qu'enfant, je ne savais pas que les amour m'ont repris, peut-être pas sœur nanga. Alors c'est ma mère qui connaissait ça, abanda ko sentir et puis abando ebsange loko na ebsaki bino awake. Non, il faut que yoza héritage à papa na yo. Donc ma mère pensait que bolingo yo papa nangai azopesa ndeko nanga ya mwasi a collèguer ba bien wana nyonso et pas ndeko nanga ya mwasi et puis moi je vais prendre rien étant que son fils biologique. Donc maman abanda ko linga nga mwana na biologique na hérité ba héritage à papa qui na demi-sœur nangai o aza mwana na biologique te a hérité ngo. Donc c'était la cause ya makambwana nyonso etindaki et poussaki maman akende asala makambwana pour que papa ayi na ndeko na ngai ya mwasi et puis alege makambwana nyonso epa na ngai. Mais au coli déjà yo moko tango coli on va sentir différence wana. Au fur et à mesure oui je grandis, quand je grandissais na comment sentir que non, mon père aimait ma sœur beaucoup plus que moi. Alors il y a une raison pour laquelle tant basala makambwana j'avais gardé ça na bomba kango pour pendant 2 mois. Na bomba pendant 2 mois.
tant so na comprenant que mon père andolinga grande sœur na mingi emso na avoué na lobango mbala moko pa na avoué. Je n'ai pas eu même le courage étant que homme de venir dire ça à mon père. Non, c'est ma maman qui avait fait tout ça pour que ndekonanga ya mwasi akoma na zemi wana ya 3 mois. Atmosphère nini papa bazana ngo suppose na sœur na. Où est ta sœur maintenant, elle est à la maison ou pas ou atmosphère. Tel que je vous dis là, ma sœur, elle n'est plus avec nous à la maison. Azola la na église. Entre elle et mon père, donc ils ont simbaté vraiment comme je vous dis. Même l'amour là où papa bandako pesa grande sœur nanga na kanisa kinde tangwa ko kende akopesa ngo pa nanga, même moi je ne les recevrai pas. Na bando zwangote. Yango ezape loko parmi biloko poussé ngai que na le kana émission na bino na dénoncer yango et puis na loba. Voilà, merci beaucoup papa frère Joël. Tout ça en inikasi. Tout la solution de quel côté? En fait, n'ayez pas n'abîme pas serviteur de Dieu papa Thomas. Parce que na landa rabino na émission pour trouver solution pour que vous me corrélater likamboana et pas ya papa n'habitez ce qu'on reçoit tant ya kolanda émission, mais même si vous pouvez le consulter na koko pesa bino numéro papa pour relater pour que alimbi sanga ina maman na c'est pas ça qui na entre ngai na grande sœur au mama sala ki ndeko na ngai ya mwasi. Alors je dirais aussi aux gens, aux parents oyo que basalaka ba amour parti pris, je dirais que Frère Joël. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Moi Kimia, je pense qu'on va trouver la solution. Merci beaucoup. Papa Thomas, par rapport à tout ce que le frère vient de dire, un mot. C'est le problème d'amour. Hein? Oui. Ça fait référence à l'histoire de Ismaël et Isaac. De Isaac à peu près. À peu près. À peu près. C'est que na koki koloba na nyonso Philippiens. C'est à l'Isibiso. Philippiens, je crois, chapitre. Isibiso. Tozala na sentiment lolenge moko Yesu azalaki na yango. Na forme comme étant Dieu, azako similier jusqu'à kolata forme ya bomoto. OK. Nanga Nzambe fa pambola ye. Parce que auparavant abandai kozwa part na wana eza to benga les œuvres des ténèbres. OK. Abandai kozwa part parce que otala mutu o bazane makila moko. Parce que descendance na bango eza papa na bango. Makila na bango eza makila moko. Et que basali kabali moko boye pona na vie ya ndeko mosusu. Yango nena lobi ke sengeli pambola limbisa ye na ndenge participaki na likambo wana. Pe sengeli pe se repentir ala pandai na misu ya Nzambe ayebisa ye ete na kotikala isu kozonga na makambo ya mabete o etali mokili. Ezo sala mingi komona ba mama parce que bazaya mobali c'est que d'office bazaya yo. C'est ça. Et sengeli ma kopesa bolingo pa parti prime opesi bana nyonso bolingo lolenge moko. Je comprends pourquoi ba mama basala bongo. Mais pourquoi tout ezozala toujours lié aux femmes? Parce que si j'écoute l'histoire, je vois Sarah Bota été, mais quand Ismaël a yé, et comme tout un problème est créé à Makurana. Maman Wechiti, autour question, Tinazo Seka, je me rappelle hier, dans on a eu Ngomba, alors j'ai causé avec un frère, Tozagine Likola Moto, Tango Tozo Zonga. Aïbisinga,
tu sais que souffrance nyonso tozo subir lelo sa cause ya basi. Natuni basi po anini. Abi pastor oyebi ke na moment nzamba asalaki mobali alalisi mobali pongi. Eza na makambo nzamba ayebisaki mwasi oyo mwasi des fois abomba ti lelo yango biso mibali tozo souffrir. Or na makambo ya bolingo ya kokabola te oyo, ce sont des mystères on nzamba sololaka na mwasi. Mais mwasi vi ke avisaka beaucoup plus simple. So tali même avec la femme ya nani ekozongela après. So tali omona ke beaucoup plus omona basi ils ont toujours ya ko viser intérêt côté moko boye abosani côté mususu. Or na batumi bale ndenge baloba l'union fait la force. Soko lingi batumi bana nyonso na bolingo moko. Moko ko yana brick, mususu yana libanga, mususu yana sima, ndako itongami. Pourquoi kozwa charge nyonso kopesaka na mutu ya mutu moko te yonde héritier nanga boye. Bongo héritier ngo soki avani na kati ya trône ngote. C'est ça le problème. Parce que ba plan ya Nzambe eza oyo biso batukanisa. Nzambe ana ba plan ye mususu. Nzambe amona ya mususu. Mutu pe oyo zo bwakisa lelo peut-être ye wana lobi mutu akovandisa bino na terre promise. OK. Tala Joseph azaki négligé par ses frères. Mais monique histoire ya famille ya Joseph ezaki remonté à cause ya eloko basalaki na Joseph. Donc eloko na kolobaka na ba mama oyo basalaka parti pris na bolingo. En tout cas batika ba se repentir. Eza malamu te eza ko sepelisa Nzambe te. Voilà, merci beaucoup. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique. L'amour, tout ce que tu as est lié na bolingo. Voilà. Yemoko bolingo. Yemo bolingo. Pe alobi lisusu alobi linga moninga na yo lokolo mimi lingaka. Apusa isu musika alobi comment se fait-il oyebisa batu ke na lingi Nzambe tandis que mutu oyo ozomona olinga ete ebongo Nzambe waza invisible okolinga ye lolingi. Voilà, merci beaucoup papa Thomas, Tozwi Sport et puis on se retrouve. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasi te ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo. Bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali explique ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Fondation chez la Moana, chez la Mwanda, en tout cas bosunga borfelin na mwa muke na bino bosali nango ekozala vraiment malamu mingi soki bosungi borfelin ekozala vraiment mwa biki mwa kaye frère ya scolaire en tout cas surtout ça minerval nde yango ezosala mwa motuya en tout cas bobenga maman chez la Mwana ekozala malamu mingi bo soutenir ye en tout cas ekozala malamu vraiment mingi. Voilà, merci beaucoup. Soki papa Eli a ko signaler biso papa Chic azana mwa message encore alinga pesa biso nyonso tout un message oyo concerné chez biso télévision en tout cas en attendant papa Chic azokota frère Joël ça va maintenant? Oui, ça va bien, merci. Tu vas bien par la grâce de Dieu. Kimia Nangolo Nzambe nazui kimia et puis pour affronter bande ko tobenga bango que le bon Dieu me vienne en aide. Voilà, merci beaucoup.
En attendant, Papa Chic Azoya, Tozo Senga Nabino. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, Papa Chic. Bonjour, Maman Wechi. Boni. Nzamazo Batela. Moussa les Okende. Ouais, Moussa les Okende, Malam Mingi, sauf que tous en a difficulté. Ok. Koye Inangawa, premièrement, ils disent que bureau n'a biso isom la kacha fikine. N'a habité ceux qui n'a la caméra nini. Donc, bureau n'a la kacha fikine, chez biso télévision. Et le lot fikine, bah, comme ko buka. Tout ça sur la place à Okende. Ok. La bande qui va te que bravo Jésus et comme moi premièrement parce que il faut te bouka awa il s'est tout bima tout le kesika mususu n'yango to osenga motonio salinga bravo Jésus Christ motonio so o chez biso mais là un petit rien à ta conseil à ta idée de penser à nous aussi parce qu'on en a besoin bah brisque biso brisque c'est tout bima esika oyo parce que fikine bazu yango ba osala misala na yango to kosenga moto nyonso ya bonne foi ou nyonso ko soutenir biso to zo esika parce que basengi biso garantie ya 4+1 esika to zo ki ya $750 et basengi garantie ya 3+1 nde to na bosenga yango raison pour laquelle ememinga à travers cette émission Bravo Jésus-Christ je sais que batamita malam bazali bata bonne foi bazali o émission on peut sunga la conseil yango benga biso na lombango po ete tout le cas ici Okende parce que ceux qui va bien biso va passer biso awa 3 semaines on a 3 semaines sur aux yeux sikate et qu'on passe biso pas mingi qu'on peut installer bilo bobi que vous doit déplacer chaîne à télévision ça coûte vraiment beaucoup yango mama Wechi na yaki premièrement la Thomas Fabien c'est bien beaucoup ko senga batope basonga biso numéro na biso zaliwana to pe bengi so sur la mama Wechi directement beaucoup ko tine pas mama Wechi sur la Thomas tu ne peux pas Thomas nyonso et comme la biso nzambe apa mo la bino na batu nyonso oyo bakosonga biso merci. Je pense que Papa Chic merci beaucoup c'est aux environs de 3000 et quelques 4000 et quelques mais je pense que bato Walanda biso ne fils que $50 $100 200 500 vite fait hein dans 3 semaines au quand ça garantit à 5000 il y a 4000 Papa Chic 3000 4000 et ça bien mais to taper moi couleur mon installation et tout so to tata 4+1 pour un wana et moi bah misala mike tokuta pour mona musala ki toro sala c'est un grand travail 4000 c'est payé pour na bala biso pour na bala nzambe voilà surtout bala nzambe ngala le ba kaka 2000 voilà nati kabino émission la bino merci beaucoup maman Wechi je pense que to lobelango à la fin de l'émission aussi merci beaucoup Papa Chic merci beaucoup ça c'était le président Chic en tout cas Tosengi soutien, Toboy Toiba, Papa Thomas, Toboy Toiba, Toboy to escroquer, mais Tosengi. Tosengi, Moussala Kitoko, Oya Bravo Jésus, Fiki Neze Sika l'État. Ce qui l'État lobby qui est non, a eu décision nae, abongi se Sika nae, Tozaka na botosi ya ko soumettre na ba décision à Mokonza Mboka, et sengel totika mais vu que plateau na biso chaîne na biso télévision ça espace à munene, na ki ça pose espace à munene. Les autres senga de besoin déjà esika mo bofuter la $1000. C'est ça. $750, 800 comme le président vient de dire. Parce qu'on va garantir à ezara moi, on aura 3+1, 4+1, ça nous fait déjà aux environs de 4 à $5000. En tout cas, so bosungi biso et kozala malamu mingi ndenge président Chic alobi muto asolananga benganga na comme sambongo na Papa Thomas a comme sambongo na yemoko Papa Chic a comme sambongo et kozala malamu mingi bobenga bokulaka ndomba sitinda parna yo mama Berthe parna yo mama Geneviève parna bose belé sona bina ndotanga bakombola bino mama Solange parango wana papa nanga bokulaka Osman botinda mbongo eza malamu mingi et loko pe na koyiko bakisa peka na kati ya likambo wana ezaki nazo yoka ba appel ebele pona bato par rapport ya moi part au Bravo Jésus de même na kati ya mabota ceux qui les le salemi que Bravo chaîne et longwe place donc tokoza moi tant mulai po ekota susu po ezonga lisusu donc yango tokosenga kana bandeko boza tellement ebele na roya ko riske na tanga ba misusu na bosa na ba misusu et bimake ndenge ni otangi ka ba wana biso tangi pe
Bozé belé na France wana na États-Unis. Pasteur Samuel na États-Unis. Na Afrique du Sud. Na Londres. Bozé belé. Donc naza pe na bosenga ya lisungi na bino. Chaîne na bino peza na bosenga lisungi na bino. Moi libanga oyo ko bwaka na kati ya Evre oyo na yebi ke nzamba lola kozanga te komimonisa. Voilà, merci beaucoup. Rapidement, papa Elise Nandungu côté la maman. En tout cas, papa Joël azana na posa, c'est la maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Prenez place s'il vous plaît. Maman oyo micro na yo. To ya bio na kombo na Yesu. Merci papa, amen. Otala ngai. Problème ni. Fiston. Maman. Quoi? Parle non? Maman, je suis venu dénoncer. Naba acte c'est passé à Nandako. Dénoncer? Oui. Quoi? Makambo Salaka, grande sœur. Je n'avais pas vraiment aimé. Arrête. Je n'avais pas vraiment aimé. C'est vrai, il y a là-dedans, c'est de dénoncer. Mais... Oh mon Dieu. Quand est-ce que tu revivras quand on Bobo? Quand est-ce? Oui, maman. Matia-moi micro et maman. Génération à l'élo. Amoni diable vraiment a commis pour vendre ma place. Oh, nyo songai mami na zo sala. Et ça pour na bola muna yo. Hein? En plus, na télévision. Pourquoi l'ingo salir ngaboy? Maman, toi aussi tu sais que au salir réputation à grande sœur, tu sais ça? Yo, oza mwananga. Mon fils chéri, regarde-moi. Bébé. Maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Maman, évitez vous tout naïe. Ngai moronde na zabu ezolekela. Na bunti bitumba makasi pona mwana. Mais nazo yebate. Maman, dis la vérité, il y a quelque chose. J'ai déjà dénoncé na Nyosoana. Dis seulement la vérité, j'ai déjà tout dit à la télé. Yo mona kinini. Pour papa, maman sobengo fiston, Joël, au mona eni. Na mona kinda azope sabato na mbongo pour que basala batine ba violer grande sœur. Oh ba azotele même poison na kati ya verre na ye à servir Yeju. Yango salaka que grande sœur a tombé à koyewana et puis azokota sabato na porte ya sima basala acte ba posa kiwana. Jusqu'à ce que la grande sœur est tombée enceinte. Maman, est-ce que makambo mwana zolo beza est solo? Ezavri ya sala kiango. Maman, au sala kiango ne soit que sala kiango. Imbécile. Est-ce que makambo tout nazo seza pona bola munayo? Est-ce que yebi yango? Nazo tuno yebi? Je comprends. Oyebi? Maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maman, so yebi nde nazo souffrir okolo bananga te ke sili mwana azandoki. Mais tu l'avais fait, c'est toi qui es au diablesse. Parce que c'est aussi ta fille. En bon? C'est ta fille. C'est ma soeur. S'il vous plaît, au Banda Bouquet, tout solo la Nakimia. Eh, maman, ozi place à Rovanda, tout solo la Nakimia. Oh, Nako Bunda Boy, tout côté, car la solution. Eh, maman. Papa, n'a qui passe. N'a qu'un qui a sa moine. Mais les lots vraiment. Je suis ton fils. Elle aussi, c'était ta fille. Azara qui m'a nommé. Où ça les bons? Est-ce que tu n'as pas un cœur, maman? S'il te plaît, est-ce que tu n'as pas un cœur? C'est quoi ce que tu as dit? Basala kiango, basala ngango, ngos lobad. Makambo il est kana katanda. Yo y bien goté? Hein? Oye bien goté? Ton nozo sala nyonso wana eza pona bolamu na yo. Na nkona sala kiango. Sala kiango? Oui. Tu n'as pas un cœur. Oh là là. En bon? Les londo c'est pas le bananga qui n'a pas monté maté. Mais c'est aussi ma soeur.
Tant que ça, les bons pas sur la peso soingai. Et bon, regarde, t'as mouton, soit ça, l'anga, bouille, mais yoti. Bon, c'est là, maman. Fanana Kimia. Il y a Joël, Fanana Kimia. Vraiment. Ceux qui m'ont ezali, bah, il y a un kit parce qu'on va inviter la concernée. Aya, troisième invité, Nabiso Aya. Troisième invité, Nabiso, oui. Troisième invité, Nabiso Aya. Kita mutema maman mami. Kita vraiment mutema. Merci beaucoup, Papa Chic. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Chic. Ceux qui m'ont ezali. Naza muta attention. Naza déjà boy nazo ka bien te na ko kenda kuna mena no kisi. Pour moi naza posa bomangai. Troisième invité les sous nani les sous. Oromo naye, papa Eli s'il vous plaît. Côté la biso troisième invité, maman en tout cas ce qui s'engaille na côté troisième invité parce que quand tu dis déjà que oyebi ngamoro elekel ngai. Tu peux entrer Aya. Entre. Venez ici Aya, s'il te plaît. Prenez place. Et ya Fanda. Fanda. Merci beaucoup. Prenez les micros. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Bonnie. Ça va un peu. Ça va un peu? Oui. Ouais. Je comprends comment est-ce que nous recevoir appel moko ya inconnu et puis nous s'est retrouvé na télé maman nanga na petit frère nanga. Il y a quel problème? Bon, problème on s'est retrouvé ah ouais excusez nous biso nandenge to compliqué que moi qui la téléphone. C'était juste to singa ka oya pour que to yebande toko solana yo. C'est ton petit frère Joël, il a appelé ça qui est numéro. Tu as dit ça c'est ta maman. Ton frère Joël a quelque chose à te dire. Joël, il y a quoi? Il y a quoi Joël. Que tu pouvais pas m'appeler ou me chercher toi-même? Joël. Vraiment, ma sœur, je suis d'abord désolé. Joël, ta mère t'appelle là-bas. Arrête. Bébé. Je suis désolé. Joël. Limbi Sangaye. Maman, s'il te plaît, laisse-moi dire. Laisse-moi dire ça. On y soit la vérité. Comme ça, tout trouver solution. Vérité. Joël, pardon. S'il te plaît, je te demande pardon. Si tu vas me pardonner, accepte d'abord Limbi Sangaye. Joël, toi et moi, on n'a aucun problème. Tu es mon frère chéri. C'est toi qui me soutiens même. Dans mes faiblesses, dans le moment où yebi, nini onaza nango yum tozaka pilier nanga skono limbiso na nini. Là, je ne t'avais pas soutenu, ma soeur. Quoi? Je ne t'avais pas soutenu. Je ne l'étais plus. C'est juste que c'est pas ça qui ok yo moko yebité à propos de la grossesse aux anango. Pour nazemi oyo zanango. Moi je te crois que oyebi absolument rien pour na papa ya moi na zemi aux anango. Nyonso wana eza maman de muto asalaki ba maniganso wana. Je suis Afutaki bato mbongo pour que baya ba violer yo. Et puis tango perdaki connaissance ezaki atilaki eloko na kati ya verre apesaki a servaki yo juana. J'étais là présente dans mon qui m'a mis son débanda s'est passé. Est-ce que ça va? Écoute. Maintenant tu vois. Au moins il m'a bloqué. Yaya, s'il te plaît, somba moi Kimia. Nabi Kozan Azemi. Diminuer un peu Babilo Kwana, c'est pas bon pour l'enfant. Oh, voilà. C'est très compliqué, c'est très triste. Yoka Makamba Boezo le Kana. Maman Mami, Nino Kolo va prendre moi à moi si. Elle est là devant toi, elle est en train de pleurer. Pour découvrir une telle chose venant de sa maman, ça fait très mal. Très très mal. Elle est là devant toi. Okolo Banenini.
Mamie. Pourquoi bon ça micro to comme le bozoloba pour capter moi son bien. Je sais que vous avez un cas d'émotion, vous avez un cas de beaucoup quand même pas côté ni ba micro, c'est bien mais vous aider biso pour que bande ko ba olanda biso ba zo moi son. Nyoko loba. Ali bisangai. So na sala kiango. Pardon. Ah, Seigneur. Yaya, est-ce que tu peux... Yaya, est-ce que tu peux te calmer un peu? Tu peux te calmer un peu? Calme-toi un peu. Est-ce que tu peux prendre le micro, écouter ta maman? Qu'est-ce que tu peux dire? S'il vous plaît. Excuse-moi, je sais que ça fait très mal. Oh là là. Maman. Ok, d'accord. Je te comprends. Maman, dis quelque chose quand même pour ta fille, s'il te plaît. Ali bisangai. Pardon. Na onyoso na salaki. Je pense que l'atmosphère est vraiment un peu compliquée ici. Pour tenir vraiment regarder pour na ba nini oyo ba son ba volume parce que baza tous émotionnés. Je pense que Papa Thomas, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Maman Sengi, pardon. Yaya, est-ce que je peux approcher devant toi, tenir le micro pour que tu dis quand même quelque chose à ta maman, à ton frère? Je peux? Merci beaucoup. Sengi, pardon. Frère, tu as demandé aussi pardon. Qu'est-ce que tu peux dire? Je sais que ça passe. C'est compliqué. Violé, drogué. Et par mon père, abandonné à cause de cette bâtard. J'ai peur ici sur terre. Je ne connais même pas ma maman, ma mère biologique. Je ne la connais plus. C'est ma mamie qui est ma maman. Pardon. Je sais pas comment expliquer à papa. Est-ce qu'il peut me croire? Je ne suis pas dans notre maison. Je ne vais pas à la maison. S'il vous plaît, mon Dieu. Aide-moi. Aide-moi la main, Seigneur. Accepter le pardon, c'est très facile à prononcer. Si je n'ai pas accepté, est-ce qu'elle est capable d'amener le papa de ces bâtards qui est ici? Je ne sais pas comment est-ce que je vais commencer à donner l'amour. L'affection maternelle non capable de paix sur moi. Non. On appelle ça papa ni amour, ni figure. Je ne sais même pas avant dans quelle planète. Je ne sais pas. Oui, j'accepte son pardon. Elle est aussi capable d'amener le papa de cet enfant, de venir prendre son charge, de m'épouser, de remettre ma confiance avec mon père. Si elle est capable. Mon cœur est grand de mon la pardonner. Oh là là, Papa Thomas, c'est très compliqué, très difficile à s'expliquer. Elle accepte le pardon de sa maman, mais est-ce que sa maman est capable de faire revenir la personne qui a violé?
va faire tomber enceinte. Je pense que Papa Thomas, cette histoire, je pense qu'on va trouver la solution. Parce qu'il faut que l'esprit à Bandeko est apaisé. Je pense qu'à propos de ce que notre Yaya vient de dire, c'est très compliqué, très mal. Joël, je pense qu'on a fait de notre mieux pour que la famille ait. Je pense que Papa Thomas Zali, on va essayer de contacter aussi Papa pour trouver la solution pour Yaya. C'est très compliqué, cette histoire. Qu'est-ce que tu peux dire un mot rapidement pour que tout se sépare? Parce que l'atmosphère est un peu triste. Merci Maman Wechi. Ça la passe koyoka makambo ya boye. Mais je crois na ko s'adresser à maman. Maman Yaya ninga zawana na Yaya o ndenge basaba ngo mibale boye. Iloko na ko senga nao ete bazana makila moko. Ndenge Bible etalisi biso ete Yesu ayaki pona kokabola te. Esengeli bolingo bando pesa ngo epa ya Joël opesa ngo pe epa Yaya. Tala Mungu na ndenge aye kokabola makila wezali moko parce que bango mibale bazana tata moko. Mais olingi beaucoup plus oyo abimina libumuno moko mais oyo ya muninga obwakisi. Ngai eloko na kosenga yo antaki mwana nzambe Yaya yambaye na même bolingo oyo pe oyambaka papa oyo biso ya mokali. Voilà. Parce que bango mibale baza bana na yo po yo nde mutokoli. Héritage ou pas wana eza na makambo parce que même Yesu qui a hérité makambo ekozala pe ka pona bolamu. Vous êtes sûr que ceux qui opesi nde ndeko ya mobali ndenge planifié que nde ya mobali nde a hérité biloko ya papa nde yango kozala malamu? Oh mwasi nde mutu asungaka baboti mingi bandeko ya mibali ndenge azolongwa bona kati ya ndako akoma attaché na famille ya mwasi nekuna nde beaucoup plus akoma kosokipe na bango mais ndeko ya mwasi nde beaucoup plus azongaka epa ya mama. Merci beaucoup Papa Thomas. Merci beaucoup vraiment pour la conseil. Je pense que Rosa Bandeko derrière la caméra pour te peser esprit na bango. Oui. Bandeko bisona bino to sukiawa. Maman a senga qui déjà pardon. Mais ce qui est répété parce que Yaya a dit, elle a accepté le pardon de maman. Mais pas maman solo pardon, mais je pense que bazo ko tenir micro te biso to yoki bango de transmettre un message. Bon, problème exacté Yaya le pardon a pardonné sa maman, mais le problème à ça qui a posé maman n'a pas question maman. Est-ce qu'on peut répondre à Yaya parce que moi j'étais là, elle a parlé. Est-ce que elle a accepté de te pardonner? Est-ce que vous êtes capable de ramener toi violer parce que il faut avoir la responsabilité na quand même moi nous azo porter azaya nani. C'est ça le problème qu'on a. Elle t'a pardonné mais le problème reste là, elle est restée là. Mais j'aimerais mieux papa, maman, est-ce que tu peux dire quelque chose pour que papa Thomas a prié pour qu'on se sépare? Dis quelque chose s'il vous plaît. D'accord, il y a un salam, mais en dehors, il y a la télévision. D'accord, merci beaucoup. Maman est d'accord au salon, en dehors de la télévision, mais je pense qu'il faut tenir compte de papa, c'est déjà une viol. Et comme on dit, maman, l'état et tout qu'on sort, donc c'est compliqué. Papa, est-ce que au conseil de la prière, vous acceptez quand même une prière pour ne pas que tout exiger bien, non? Papa, ça la prière, mon corps, rapidement. Tokobondela pamba te Yesu mutu apesaka kimia à chaque fois mikakatano to milelo ezali seli mutu apesaka kimia ezali bobele Yesu quelque soit mabe ndenge monguna nzingaki na kati ya libota
créer division, à créer querelle, à créer nyonso oyo ya mabe tokoki komona na kati ya libota oyo. Mais nzambe na bolingo na ye apesi kimia na kati ya libota oyo. En fait, quel que soit monene ya vérité malgré ndenge ezo choquer na motema. Mais nzambe apesi motema wana ya koyamba vérité pe koyeba kogere ya malamu. Yango tokosengaka miséricorde ya nzambe pona mama ainsi que ndeko na biso ya mobali pe tosenga pe restauration pona ndeko na biso ya mwasi par rapport ya choc ya likambu ndenge ayamba yango ndenge akonseva kango na kati na ye na sambeli na kombo na Yesu Kristo. Yesu Kristo mosantu ya lola tika ete bonzambe na yo emimonisama na kati ya libota oyo. Nzambe ya nguya na belelaka o pwete oyo kisaka biso soni te Yesu Kristo. Tika ete bolamu na yo Seigneur oyo salaka na kati ya bomoi na biso Seigneur libota o babika yango. Otali singa ete tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Kolo Yesu na lolenge osalaka bolamu no Seigneur na sengi na yo ete restauration ya bonzambe na yo e localiser libota oyo. Bisika monguna asiéger ki na kati ya libota oyo pona ko seme o ezali ba querelle, ko seme o ezali ki ba division, ko seme o ezali ki ba parti pris na kati ya libota o Seigneur. Na ye ko senga na yo ete o yingela na kati ya libota oyo. Lokola réconciliation esalemi na kati ya libota o nkolo Yesu. Na sengete pardon na ya bonzambe e yingela na kati ya libota oyo. Pe na présenter ondeko na nga ya mwasi nkolo Yesu. Ou azali choqué, pe brisé Seigneur par rapport à la situation à kutani na nkolo Yesu. Olobi ete tu es le réparateur des brèches nkolo Yesu. Tikete mutema o ezalaki ya kozoka par rapport ya makambo kutana kinango. Na sengi ete loboko no yanguya esimba bomoi na ye afin que o restaurer o ezali motema na ye ainsi que bomoi na ye tikete kimia na yo ya bonzambe e ingela na kati ya libota oyo na bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Shalom peuple de Dieu partout dans le monde. N'ayez bino solution et les bons couples. Les bons couples, ils ont traité faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïdes instant. N'ayez que les couple belé batubozo mitungisa mapona yango. N'ayez que otamboli mingi, oluki solution zo mona na karate. Menzamba pesi mama Seramboyo, mayele ya kosala kisi na cabinet na biso pona ko traiter ba couple o e koma ki déjà fatigué. Pour la question, Tom Tuna concernant les produits Nabiso, benga biso na numéro Oyo. Tozwami Bongo na commune à Kalamu, avenue Poko numéro 33, référence Wenzeya Kauka.